tala botala benedicte yeyo papa chibo katena no pardon pe femme matala za beso yeba le fa yebana ma to ba ko mo baby ye pe fa yebana to beso yeba be fo yebana yo be da songi le kinanga yo be da songi tezo na kata bo Zambi yo da songi oza songi na kata bo Zambi do ba mama bo yeba ye bo ma da benedicte mo panzi yeyo nous sommes nakata bon Zambi muta on va pas penser avec l'église côté l'église parce que penser avec l'église et ça y est mais tu vas encourager au thé pour oh yo sali tu vois que la moto sambelaka tu vois que moto sambelaka oyi le banzambo sambelaka ozoela ma pe makambo eza rachel azoya koloba ozo moto sambelaka omoni leki ndeko leki no mwasi azoela makambo moko boye zo déranger en tant que yo sambela ko vandisa bango pour ça mais la prière pour la prière ouais ça pit o bien mo bani na ye o vandisi bangwana o vandisi o tei bangwana tant que yo sambelaka en tant que yo sambelo yebi nzambe yango ngai obele catholique bénédicte oza des satana oza des démons personne au cas c'est tu la lo racha bien na Elvino Elvino au joyau na nzoto Elvino au joyau oza ba guna ete oza ba shona ete oza mama okoyeba na TikTok okoyeba no beso yebana okoyeba ki benedicte songi kata bon Zambi okoyeba Rachel azama be mamswa lo be bele be azama be mais yo poza mabe atako za musai na Nzambe mo leki azo bunga nzela azo sala boy okovande sa yo kote ya nleki nanga libali za ka boy mobala ko changer boy na boy yo pene yo poko zwa odino te okozwa ye pété boye sera tiki alati soutien à vert aboa ki mi pende boye o se sayaki na ndako so na ndako ngeza la somo nguso ngata alingata pe Elvino zakara na masanga ngata pe biloko na kisi biloko na biloko na nino kisi na biloko pa Elvino linga ye boye muto peta confiance okoyeba na yaya to yamba Rachel senga demande la famille to yoka Rachel to yoka ki nani Benedicte pamboka amataki après qui explication na ye o sera qui expliquer ndili baba na Rachel pas komata akoloba aza ser na biso azande ko na biso ya liboso vraiment nanga ataki noko na sengi na la Chine na mami Karine to sola ki na privé mette mo na kanda bebe na kanda kanda za na kanda na sengi pena no bolimbisa tuza batu Bitsala mabaku na bitsali baku bolimbisa nano la Chine to sola ki na mami kana zana kana makasi me tokoyoka Rachel akumata o akoloba toyoka tuza batu saint azaka Nzambe saint azaka yemoko Yesu biso nso saint mokili to sumu uba to bi kanda ya nini kanda ezake muto mukila kolinga te ba tonga tu vois ayonga te ba ko kibala mabina imoko boya te ka la mutu bien on est dans la musique ata pena ko sepia na ngote tu vois un peu ça dans le bien sens on a que ko sala ka bien mutu ki mutu ki kombo na eboye o azala ka lebo sola ka bien o ki boto tonga e pesa kanda oui on nga peta na sepia na ngopeti tout ça la vraie que ngani na tape boulot dans la Karine alors qu'il na tonga a resepela tata mais na boloke ki le Karine na tonga nga na resepela na ngote pour les que dans la vraie na ye tu vois un peu ça a resepela te azamutu donc un peu ça Rachel senga demande et il a somo Rachel na se o matselinga Rachel yeyo aye na tsabiso ba nene biso ba boye kabola so katikati toyoka Rachel Einda kabola biso mibale einda Rachel zela einda kabola biso yango yindo yo einda yo asabi quand tu les j'étais sali de bébé là pas koufeli mto koko tabita za wapi pa ina nanga so sala nini ero
nduma tendance ndikuta mona makate ekutu ya so pe za wapi na yibiti. Lendo je te salue Leandro. Ala le toto za na ikabi toto soirée. Mundu baza wapi yo? Jésus na ngai. Bébé akufeli yaya. Tendresse pas akuto na we ba pasa zate. Tabita nazo mona ete mboka za pete mboka ifo alali mboka yo baza ya kolala. Einda azawapi. Bon Rachel, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Oui, ça va, ça va. Bien. Oui, Naza bien. Zamba zobate là. Si. Oui Rachel, takenoko na benga kiyo pona naza noko ya bato nyonso na koma noko international so likamboye il faut ko solo là. Na ebité so ki yo moko za au courant ki yo yoka ba nungu ya ba voice ibimi na kati ba kuma ba tetangani na ko da date no photo soko yo ibi ser o na ebité. Oyebiye. Aba bengi buti ko benga muto expliquer ko nana combat. Nana combat. Azui appel. Vous patientez, Azui appel. Nako kamba commentaire ni einda kaka zate. Ba modelo noso bazate. Einda zate, baby azala matanga kuna mes condoléances. Rachel a quitté bazo benga benga e. Ah, Jésus. Ah. Zambi. Amai combat. Azongi. Isaac, maman, oh Rachel. Hey. Rachel. Oui, Rachel. Oui, bonjour tout le monde. Mais oui, il y a mon lobby qui est kana ko benga nga parce que je reçois des appels de partout. Oui, batikana ko benga nga, oui. Ok, sois calme ma chérie. Non, je suis calme, je suis calme, je suis très calme. Non, je suis très calme, je n'ai pas même besoin d'eau en fait. Ok, la question est là. Oui, on doit la tenir la photo, na sima nango yebiye. Tu n'as yebiye. Comment on est? Normalement, comme on a vrai comme on a ça, c'est Celia Milambo. C'est la Milambo. Oui. Ma faut pas chiboza ouais. Milambo Celia, comme on a. Ok, merci. Nayoki ba voix bimé par ce par là na kombo na ye. Oko expliquer biso e bandaki ndenge nini, boye bandaki na ndenge nini, pour ekoma ti ba voix bima boye banda makasi na tikelo penza temps. Na tikelo temps expliquer ni boye bandaki na mwasi yo. Donc en fait on a le baké mai so que ce soit pas ni Rachel et le corps bombaté. Ouais. Place au monde le baki pour au salaki mabe et ça motema na yo ibinde ko loba ndeko so bato mo so ba prendre. Allô. Oui, allô? Oui, toujours yo kayo. Il est au temps. Donc, ngamona mwasi yo. Déjà nako s'excuser na batu nyonso o to ba yo ki voit nanga na zoloba. Parce que je pense que c'est la première fois na réseaux sociaux pour nanga kombo nanga Rachel voit nanga ebima boye. Cette dame, je la connaissais pas, ni Dada ni Dev. Même Elvis a eba qui était. Donc toyebi na biso ye te. Place à Outi, place à Bimeli, toyebi était. C'était comment? Bino so bomoni awa kenon Elvis a como sambela. Donc Elvis elle priait déjà. Il priait déjà pardon. Abanda ko sambela déjà. Si ayo mona kenon e komi ngonga vraiment na sala makambo yo sérieux. Nde bomona ki bino nyonso tout alekaki abandi côté na ba live na e. Et tozaki na e on habite ensemble. Oui. Et au salake, l'air ya sala ba live na ye, et bika bana basi.
balandaka ye na ba live. Et puis maman Oyo, je pense qu'il y a bando landa Elvis depuis longtemps. Oui, on a enseigné mon conseil à Yokanga très bien parce que moi je te connaissais même pas ni Dada ni Dev. Même Elvis en question, il te connaissait pas. Donc, l'air yaye. Nana numéro na été. Na yebi été, na skala komo na été, totikala komo na été, je peux dire ça. Une fois Elvis a ça la live, 2 fois. Je pense deuxième fois Elvis a ça la live. Na tongo nango, ngai Rachel. Botiko benga ye. Botiko benga ye. Oh. Ngai Rachel na vandi na numéro na ngai ya musala. On a salé la nango parce que nana a 2 numéros. Tout a porté la famille. Pour la photo J'étais là en train de préparer mes commandes. Et là je vois un appel les matins parce que son a salé live na butu. Son a lemi na préparer ma commande na tongo. Dans un téléphone à ma boucle, appel et coach. Moi je pensais que c'était une cliente peut-être à Lingui à réclamer et l'okonae. Nayambi. Oui, allô? Oui, bonjour, maman Rachel. Nabi, bonjour, maman. Moi, je ce qu'on a tali na conversation, na monique, tout ce qu'on a commandé, à ce qu'on a dit que son bataille est le commandé pananga. Numéro, dans conversation, on a ezaki vierge. Par respect, Nayambi et Nayokaye. Nabi, bonjour, maman. Et puis, à Epsing Alobi, oui, nazo passé, par toi pour na respect n'engana solo na papa Elvis zomona immédiatement na 8 téléphone Elvis azali na salle de bain zo brosser nese na bizwa maman mo boya benga alinga solo la nayo na tiki bango na salle de bain azo solo la entre temps zo brosser nga koto na zo préparer ba commande nanga na tikala suko na suite ya conversation na bango te. Voilà. À ce moment-là, Elvis a créé groupe de prière. Dans groupe wana, moi je rentrais pas parce que le moment où il y a bandoko prier, moi j'étais dans le live en train de vendre Nabutu. Nabutu, nazote kaya zaki. Live. Tu as 3700 personnes, tu as pas même 100K. Vous avez sauté. Oh! Pourquoi quand il y a des commentaires? Faut qu'on ait des commentaires. Bon, faut qu'on ait des commentaires. Non, on est à l'aise. C'est qu'il y a des gens qui sont à l'aise. Ouais, bon, faut qu'on ait des commentaires. Et il faut qu'on ait des commentaires. Oh! N'importe quoi. Oh! Vous avez tapoté. Tu vas bloquer un live. Oh! Oui, tu continues s'il te plaît. Oui. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a une conversation à Bangote. Elvis a créé groupe de prière nae. Ngalo na senga kina biso kokoti sanga na groupe wana te. J'aimerais bien so sambela nga na la pembeni parce que bato wana ba koti na groupe wana na yebi bangote. Omoni. Donc ngate pe mutu nyoso za la numéro nanga. Elo na senga ki ende yango wana. Ayoka kinga. Bon faut ba commentaire te. Et yo sala ke l'air yazo prier bon ba horaire réseau correspondre te parce nga na butu na sala nga ba live nanga omoni so na salle dans la journée te na butu na salle au moins à minuit na kati et tout ça et yo sala ke no elle ça kota ka ba prière na ba 22h omoni entre temps na za na live ezaka ka ye mama oyo ayo poser Elvis question est-ce que l'air to kota ka na prière Rachel azalaka zomona et puis ça epsi non azalaka te asalaka live et bon oui vraiment pour soutenir yo ya zo préféré au sala live maman dans le robe na vino bongo ni udala sima déjà on a pour commencer
navandi jour moko Elvis aza na kati ya chambre abando solo na téléphone nga na koti na nga na déposer mes chaussures je ne sais pas quoi na yoki parce qu'Elvis soit solo na ndako solo kana haut-parleur c'est pas le mec qui cache les choses en fait ezala zo solo na camarade na mwasi ya mobali atikala ko bombelo ote zomona franchement la façon je vis avec Elvis il m'a jamais caché de rien na yo akeka solo la kaka mais naza moi si amso mona mobile nazo solo na fille moko boyata bon na moi si faut comprendre nga ata na ebisi boye te na yo kana nga kazuwa na ndenge ke na yango ya solo na fille boye comment na yo ki na kati ya chambre bazo solo ye na Celia oyo Celia zo betele masolo ex copine nanga zomona na ese na bi Nathalie Elvis na ipsi sala attention mwana mwasi oyo ayeli nzambe comment betelo masolo ya ex copine kende na ebisi après par la suite je ne sais pas o bango basolo laki et puis au non maman oyo après prière mobali avandi na ndako soka prière esili boy parce que na groupe wana ba kota Elvis akota kana ndeko na ya mwasi basambela ne makasi soka prière esili na mwaka mama o muto zo benga Elvis ngapi oh mais ba maman belé baza na groupe awa pourquoi bazo benga été pourquoi kaka mama oyo c'est là où j'ai pas compris na posé Elvis question ici ah papa maman o azana mobali na ndako te ti héros désert 30 moi je suis avec toi ici. Moi, je ne peux pas parler avec n'importe qui à ces terres-là, pour ton respect à toi. Mais maman Oyo, ce qu'a prière ici, comment betelo ba ma solo, ce mona, Elvis Temaza très gentil, atika kaya loba, ne Nathalie Elvis ngabi non, que c'est la beauté. Même si une fois, deux fois, Elvis a eu quitté ngabi ah, na beni de connaître ba sambila na, na c'est vraiment dans ce comportement maman Ote. À chaque fois, ce qu'a église prière ici, atika la case sur la naïl, est-ce que ça n'a mobile nanda côté? C'est la question que moi je me suis posée. N'habité sur basolo là qui na Elvis, Elvis et Epsa qui est ni na habité. Namoni lobi na ngona tongo a Beninga. Oui, maman Rachel, naoki qui ozo kama bende biso to solo na Elvis et tout ça. Ah c'est maman. Nayoki m'a bêté, mais le problème est que aux amours ça battu pas en mobile à battre. Au moni, pour na vraiment ba era au solo là. Yé bozo mo na eboé, na yebi été, ndeza wana asa vraiment FBI à ba réseaux sociaux. Ayebi mutunyo surtout na réseaux sociaux. C'est là que j'avais dit à Elvis Nabi fait très attention. Cette dame ayebi batunyo surtout na réseaux sociaux. Mais azoya et pas na yo azo l'axo comme quoi que non, ayebi ne mutute. Non, je vais aller droit au but, hein. Non, voilà. Na moni un jour, on a vendu boué, na bimaki. Na bimi, na lataka ensemble, na mambo ya noir ya cuir. Na bima na camarade na mambo boué, tokenda na Champs-Élysées tolier. Elvis azaki au courant na tika ki na ndako, na senga ki kutunzela. Et ça, il faut na bima boué, na boué, ok, bima et tout ça. Na bimi pe wana na kei. Na zonga kitar, oui. Nazongi na retard parce que na yebiki na tiki mobile na ndako même si nazongi 3 heures na osani na ko se justifier. Et puis ça comment aussi kana téléphone yo za ka boye tout ça so keke place boye o lo bana ka bakangi o ke place musunga bi papa c'est comme ça restaurant mondele so pesi 22 heures il faut 22 heures aux alawana so comité ba zu place ba pesi mutu mususu asilika ki na comprendre ki na ngai mais le problème est que l'air atikala ki moko atikali ko so pe bando so na mama o na téléphone. Ba moko alobi a se confier pe pa mama oyo aloba na eki non ndeza boye maman na tunye Rachel azawa alobi Rachel aza na restaurant et tout ça oh papa e bongo yo otika moi si héros yo abima kende libanda mona aki olia na ba restaurant et puis c'est ben non c'est normal parce que ya bimarane na ba camarade na hier moko aki olia na restaurant en fait Rachel quand tu l'as noté maman oyo akoma ki nani ni mama pasteur ni nani ki na yona mobali bozo pese confiance makasi boy kene na non ebisa yango na betelo lisolo yango na lo bano confiance e wutu wapi parce que
l'air yé Elvis atindi à lobby maman kendo pe là ozo kana ba audio nazo lobana c'était que j'étais en train de lui dire que maman solo la na yé ozomona Elvis atindi à lobby maman Rachel azo kate Rachel azo kate dans le sens où que non tala linga suko sala ba live te Rachel azo linga ko sala boyete ozomona solo la na yé parce que nazo comprendre yete azo soupirer tout le temps et tout ça déplace maman na aye les raillés à l'obinanga bonjour maman Rachel na solo na papa Elvis mingi à l'obinanga fona peso conseil problème ni nous ont reproché papa Elvis problème ni na m'équipe ko comprendre de l'autre papa Elvis a reproché yo à l'obi ko ko sala ba live té parce que je me rappelle parce que quand la dame prend la parole pour parler elle parle tu vois problème ni nyango ezo leka parce que on désaboué on dirait bwana kimia te ngasi mama tozana kimia na kati ndako ozomona tozana kimia te alinga ibso ke kimia ezate peut-être Monique n'a changé moukier dans le sens où que non ça la live H24 naza debout quand je dis que je m'occupe de tout quand je dis que je m'occupe de tout dans le sens où que je m'occupe de la maison naza moi si c'est moi qui prends soin de la maison. Je prends soin de la maison. Dans ça la live, nazaki naba 15 commandes. Les gens ont comme naba 150 commandes. Je travaille seul. Tu vois. D'un côté, il faut s'occuper na mobile, s'occuper na bana. S'occuper penandako. Patrick, je vis dans le 100 mètres carrés. Yo yaki pananga omoni. Ndako est tellement vaste. Tellement fatigue. Parce que hier, abandon on dirait que non, nazo tenir rigueur, on dirait que nazo fatigué pour naï. Or que hier, abandon comprendre que non, les fatigue qui est en moi parce que nazo vacances té, abandon na ba vide dressing, na sisi vide dressing, na taquer ce que ma kambo somba côté ka. Abandon na ba avec commande et comme na ba 150 commandes. Il faut na préparer nyo swana, ngamo connaît que na la poste, na poster, na sala bosso qui Elvis azana musala té, et soit edanga, soit zate. Je me prends en charge toute seule. Ndako mo yana ba conseil comme quoi. Si quoi abandoze la quoi, l'air Elvis azana abimi akei. Parce qu'elle dit que ba sambeli na buto ici ba OK oh maman nga fona katana la so asola na bango na groupe hein. Fona la parce que lobi na okende musala. Ezomona. Ndé si ko peut-être a calculer ki ba RO Elvis azoki musala. Mona ya mo abengi nga ya mo nga na bengi. Na boite na bando benga epe. Ezomona. Na boité. Maman to chose là papa Elvis mingi awa il est pas la kaka na zo comprendre d'un côté dans mon akasa maturité zo mona abi maman pourquoi zo ba bongo et maman Rachel ngana ko vanda na mobilité tout le temps zo ba kaka moi c'est za mabe ngabi maman ce qu'on mabango ye azo binsanga na sali nini parce que yo ko kutanga na Elvis oyebi place ngana uti na Elvis te zo mona oui, place bisomi balé to outité. Azo yo peso rapport. Nga pe na peso rapport. Zomo na ndena ipso mapi mama solo la naï. Ce qu'on a minute oyo. Certes, na sali la ki ba audio, nazo solo la. Comme je t'ai dit, la dame, elle connaît tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça, on comprend bien que maman, on a ba oui, parce qu'Elvis Moutatinda qui est pas dans la conseil. Voilà, ce qu'on a si mal. Et alors, le comme Elvis, il a dit que Elvis a le la chose est que oui. Nazo forma l'air azo yebisa parce que la chaîne ngala lingi au moni makambo ese bimi na kata réseaux sociaux. Donc il faut aussi voir que au moni audio boyo kiwana maman era yelinga bouye. Tu yamona comme elle Patrick, c'est qu'elle a vraiment nazo comme parce que des awana parce que le baki ngana enregistré qui est. Je lui ai jamais enregistré, on a parlé nous deux. On a parlé mais comme elle était tellement maligne. Aza mukolo bien sûr, a vraiment mukolo. Elle était maligne, a joué vraiment l'esprit nanga. Parce que là, on se l'a mobile nanga. Azo ibsanga ke non. Tala to solo lina Elvis alobi boui. Ngamba moko na fongwami. Oui. Ce qu'on a batté NO et uchu wapi. Papa Patrick yokanga bien. Na vandi Elvis a comme le bananga. Kacha na mono clarté. O comme sur la téléphone ba 5 heures du temps.
Ba 6 heures, nazo bégayé. Non, bégayé. Non, kokasko, na linga na ebise, na bando sola na nani. Tanga na sola na téléphone et tout ça. Na comment qui culpabiliser en fait. Parce que là, na okende na, lingi na tali ça y est. Pourquoi na sola la 5 heures? Yé, allo bananga lobby. Il faut faire très attention. Na peut-être soit si mbaka téléphone na yo, ba conversation na biso il faut efasaka. Yé maman dans le bino bongo. Eh. Na oko sele makambute. Ozomona. Nabi na effacer ba conversation na lo ba peli kamba mabete même ba audio na zo lo ba oyoyo kiwana c'est normal na zo tinda epé ses conseils. Ozomona. Et yo ça la jour mususu te na vana mobali na ça na problème moro boyana il faut na futa avocat 500 € et tout ça. Na somba chemise moro likambo chemise oyoyo ki. Na sombi chemise ezaki a Versace parce qu'il y a mo boya Brazzaville alinga fête anniversaire na ya lobi ke noto la taka Versace et tout ça. Na somba ki chemise na esika au Versace et tout ça. Na moni ki na kenda ki paye fête yangote. Na su chemise, na si na bina tchango na Versace collection na te kango comme ça na 500 € ti les 5 na zo mbongo na ke kopé ça avocat. Nani na ebisi Elvis na meka na no chemise moni zape kana ndenga koseka et tout ça Elvis a meki chemise nga bi simbi au fort et puis ça en 500 € ozwango parce que naza na posa yako pesa avocat zaki na mbongo mo boyana na mabuka bi yo linga mbongo makasi singa pite papa ça 500 € na futa avocat et tout ça Elvis a mis 500 € a meki chemise a bisa 500 € a pesinga a lui 500 € mususu abaki selinga alobi pesa avocat. Ozomona. Et ça l'indeti 1000 €. Parce qu'à Moni qui est dans un bon côté, il m'a aidé. Moni. C'est vraiment un homme souko azana ngobo lia kabola. Netikala ko dénigrer côté wanate. Et puis natongo nazoyo kana ebité ce qui là to bando solo l'année makambo cheni so mama o bazaki ne na téléphone na ebité. Natongo na mona maman a bengi ngazo isanga bike non oui ndé papa c'est pété makambo chemise ndo tekeli chemise a tout ninga le que maman moi c'est à côté que la mobile na chemise et tout ça ngabi ikambo chemise on a sait que ça li bien tende na tekeli chemise c'est normal parce que na za na posa mbongo ngabité makambo ni akendo Elvis akendo cha Elvis na mutu je ne sais pas parce que place bango basolo la ngana za la kate ya memela kaka Elvis a lobby. Vraiment, tout c'est. En fait, je suis pas venue. Eh, bon, c'est ma chemise. Et vous avez une appel T, vous avez une appel T. So, y a pas qu'à mon déni que yo te chez Nani et vu nos chemises. Y a un aïe bisayo. N'habitez parce que les jours sur la macambo chemise, et vu sa télé qui na chambre à solata. N'habitez peut-être bazaki na téléphone, ton amour, je ne sais pas. Zomona, déplace les solos et bimi. Mais je peux pas te confirmer que il est monté le solo. Il est monté le solo. Déplace au qui na zolo banga bi maman vraiment. Pourquoi zolo ba bongo? Zomona. Pourquoi zolo ba bongo na ebisa ki yo sengama. Zomona. Celia yo sona ko selo makambo. Celia place yo wuti. Moi je te connaissais pas. Tellement au moninga na réseaux sociaux na Elvis, si t'étais un envoyé du diable, ngana yo, soza vraiment mosala zamba solo, na fundi pa zambi, zamba kota likamu na ngana yo. Somba no mona ke ngai couple na ngana Elvis e banda ko déranger yo. Kande na oloba no boy na sa problème na mutute. Ndongo zo bimisa ngandoki. Na ebisio. Quand tu es venu parler avec moi, tu me disais que non, tu es une fille bien, tu mérites pas un homme comme Elvis. Eh! Nga bande konanga nyoso na famille babali. Bande konanga nyoso tu na famille babali. So nazala kana mutu lelozo nazo yo kozolo bakeno Rachel na famille nanga kokota te. Bande konanga nyoso tu na famille na bali na linga na kotisa yo. Soko ya kana esprit yako pesa batu kimia. Na foyer na bango. T'allais pas faire ce que tu as fait là. Namoni que tu étais un envoyé du diable. Tu voulais pas le bonheur, notre bonheur, tu ne voulais pas en fait.
Bando lingango toza mama mukolo. Comme na yebisa que na ba je peux pas te manquer du respect parce que bimiselanga audio oyo ngai ndaya na fingi yo. Ngai ndaya na manquer au respect. La chose ane que lingala onga na katela que na bi mama na ko botola Elvis fongola te na lingaka Elvis. Yango de pesa ki au tension. Comment on dit pour botola la comme mamba botola fongola pour botola na vanda na ngaka boye to sai na discussion mo na Elvis na butu. Bon, à comment qui conseillère, tu vois, na koloba conseiller, na koloba bo. Donc, soit qu'il ou pas peut conseiller comment se les canada boy bisakaye. Non, ma comme se les canada ko yi bisaete. Oui, c'est ça la discussion, il Elvis mto abenga ki abi mama ta wani za jour na bimaki na butu na zongi, là na zongi, na ko Elvis tellement il était en colère et tout ça. Abanjo loba ngabi Elvis so loba boye pourquoi na sengi onzela, même si na zongi 3h du matin. Quand même là où j'étais abanda ko yebiso tala nazaboy. Et là on a sali ma belle na zui taxi na kiko se retrouver en bas de chez Magali na yebisi yote omoni. Et là on a sali ma belle au moment où na banda ko zwa taxi pona kende to sala route parce que to commander taxi au monde des ala to commander taxi ya camarade nangé ye liboso et puis yangai ezoko makakate camarade ngai bisinga bi kota na oyanga yavanda na se ya Tour Eiffel kota na oyanga soki azaki na 7 minutes soki akitisinga comme ça yebisi a prolonger course aki kotika yo to komi pe wana kokita kana zo kita Elvis abeng na nyana benga ye mamoko lena zo telefone benga ye abenginga oui allo zawa pina sena bina sana se Magali awa na oze la taxi asiliki alobi tout ce qu'il allait à dire na comprena qui est Nazimba moko taxi na ye l'air na ye na kuchie azaki vraiment en colère et tout ça yo bima ero yo bande kono ngabi papa nazo comprendre voilà pardon quand tu sais que wala déjà vu la bien qui maman c'est qui Rachel za nda côté abaki kamoko na vandi ya lo bila live ya mboka lo biki na vandi mbela zo binga nga azo ba aita zo binga nga aiso ki po yo za nda côté c'est ça à travers ma jour bimaki ya ki jour en non ouais ça joue oui. Aïe. Et ça joue en gros. Ok. Tu peux benga eko, tu peux se défouler za motu. Hein? Ah la, tu peux benga se défouler. Ma ese sopani. Na mabela kuzonga ndenge ni. Hein? Tout apporter la famille pardon. Nde sikoyo non mais nga na yeba kosela mutu likambo te omoni même Elvis avana nga ebike nga kosela mutu likambo te nde sikoyo jour na bimaki yango so botel na page na bomona ki na lataki ensemble moi ya noir ya cuir eza le même jour wana nde na bimaki l'air na zongi na moni sikoyo Elvis azali tellement na kanda zokanda uta déjà kosolola na mama o na téléphone pour yebise que non Rachel qui eroyo azongi te Nesi na bi nde tozana awa na bimaka lisusu te ozomona to bomoninga na lati ba bot nde na lati wana te na lati bien perruque na ngai ya sika c'est que na bimi na ngate nazana mais jour bomona vraiment na sapé o vraiment na sala vraiment sapologie nazana restaurant moko na filmer le bino ça veut dire jour wana na bimi ozomona te na ese na bi tozana awa yo mo monki na bimaka lisusu te même si na bimi na beti 3h 5h du temps libanda omona. Mais le cause est la ya tout ça la nini to solo là. Vraiment d'un côté na mona ki ngoma parce que le même jour na comprenait na ngai aza mobali na comprenait qui à 100%. Na moni abengi grande sœur nanga ka na même nuit wana abengi grande sœur nanga tozani awa abengi grande sœur nanga na kin abengi na ye mama oyo. Ozomona. Selon les dires à mama oyo alobi nanga nini. Ngana comprendre na vandaki Ango papa Elvis abenginga azolila comme quoi ngai na bimi hier on a zana ndako te maman vraiment faut excuser nga na kotisa Karine zomona wana Elvis ayebisi mama oyo nde mama azo ya na tongo epananga azo yebisanga makambo wana ndalobi nanga lobi sala très attention parce que papa Elvis l'air to solo na à chaque fois alingaka kokotisa Karine ozomona parce que ma Karine ekoti
Ye mutayeli masolo wana. Oui, ye mutayeli nga masolo wana. Merci. Pe na yebisa kango Elvis alobi mais non. Nga na ngakotisa Karine te. Ngabi ye ayebisi nga lobi olinga kotisa Karine. Ngabi mais pourquoi kotisa Karine na masolo na biso? Est-ce que ça na sens? Po Karine asala nini? Karine aza mama na nga te, aza mama na yo te, aza ndeko na yo te, boza ba camarade. Ote, nga na lobaki bongo te, et tout ça nanani nanana. Ah! Navandi, olie sikoyo, natunaki mobali alobi na lobi bongo te. Navandi, tozo continuer na osolo na mama o, na continuer na osolo na ye. Ndako mo yebisa nga lobi, ah! Maman ndeko nzolo baboye, ça veut dire que ye papa Elvis ayo kakate, pour azo yako se plaindre, pour katope ses raisons, abi maman yozo kote la Rachel, et tout ça, boyebi Rachel te, ngabi mais maman tout na ye, to vandi na ye, to yebi ayebi Rachel te, na sala ye nini ya mabe. Zumona, certes na bimi. Parce que ndena zo rakino na la libanda na tikalo la libanda te ke non. Oui, continue Rachel. Oui. Parce que ndena yo kina balai bazolo ba ke non, papa Elvis abandolo ba Rachel la libanda non. Zumona. Kola la libanda c'est quoi? Nazo se justifier pour na libanda wana. Je me suis trouvé à Elvis Boy parce qu'Elvis vraiment c'est tellement quelqu'un de généreux, soit siliki à siliki. Alors là qui sont vraiment que non à siliki. Moni, il faut que l'État a digéré et puis oyo sala nini bo solo là. Et moi je n'ai pas compris tout ça. Bon, moi je lui ai compris. Quoi? Ah. Rachel? Oui, allô? Si, bazo benga benga nazo comprendre te. Oui. Ndena yebiso Elvis aza mutu akanda. Vraiment so asiliki, asiliki. Ça fait presque 3 ans nazo vivre na ye na yebiye. Ozomona. Ko eloko e o lekeza nini? Na yebite so babando solo na ne ya solo. Soki ya lokuta. Moi et toi je ne sais pas. Yazo elanga ka ba solo. Même bande connaît à yebi, bande connaît babando ba traiter Elvis de manipulateur. Umoni. C'est que mobile ndaza manipulateur. Ya yebi ango très bien. Parce que c'est ngana effacer ba audio, ba vidéo, ba audio. Pardon, les comme à côté wana. O la ngala singa yo ba audio ndo so o ya ndako tindi la yo. Oza audio ya ndo tindi la yo zanango. Rachel, ba audio ya ndeko tindela yo zanango. Benedict. Oyoko panza via batu. Oyoko panza na kikama tana yo nabi ba audio ya ndeko tindela yo zanango. Na mawa pele Rachel to pesa na mawa. Ite, Patrick Boyo qui l'a mawate parce que oh c'est quoi eza yende aye ko lukango, tu vois? La dame a qui na mission. Mission na ye eza possible. Donc na lobi ba audio ya no tindela yo zanango. Ba misa no tindela yo zanango. Les jours on a habité journée ba solo la ki na Elvis parce que bandolo ba kengo na zo enregistrer na tikala ko enregistrer parce que na za na arrière pensée te envers ye na yeba ka mutuma boya ki po alukela biso kimia. Aye ayebisi nga lobi ke maman des aboyés na yebisa ki ongo délai depuis ayebisi nga lobi ke maman Rachel effacer ba conversation parce que papa Elvis soit moni toza na mabondeli à 10 jours et ko sala nini ako mona ke yonde ozo combattre ye ozo mona. OK, pardon Rachel P malala. Pa famille malheur sur tous les deux personnes. N'est-ce pas yo quand vous comprendre. Ba bito no so na Rachel. Ba so na Rachel, mais pourquoi ma beli toyaki oyebisa Rachel ke a effacé ba message oyo bosola rablo mi balé. Donc il a effacé. Mais pourquoi yo otika ki yango? Parce que la lobi na ngai fona effacer na bapel parce que zo wakona papa Elvis azo ebisa lobi ke non nazo comprendre Rachel azo solo la ba 5 heures du temps na téléphone na WhatsApp na bato. OK to bando solo la na ye. Nde aye ko prévenir lobi il faut effacer.
Patrick fala otikanga na loba te omatina ni lisusu. Te mutamati na été. Loba. Oui. Non, vraiment, zelana tsil sa koloba comme ça omatisa bato, hein. Vraiment. Ok. Oui. Donc, mais Patrick, ce kata boye, ça perturbe en fait. Ça perturbe. Oui, Rachel Azoyoka. Mais ce kata. Allô? Essaye de bloquer d'abord les commentaires, s'il te plaît, Patrick. Parce qu'ils ont Pour bloquer leurs commentaires, pardon, oui. ils ont traumatisé, pardon. Pour bloquer les commentaires, pardon. Non, bah, comme on a ma bête, mais na linka parce que na comment peut ça trop attention à bas commentaires. Oui. Nazaraki wapi. Ozalaki pas bien effacer les commentaires, oui, et bah, na effacé bas commentaires. Nzokande, et là, qu'on a compris que j'étais là maintenant, en fait, dans le cas j'étais bête et naïve en même temps. Moni. Nazaki vraiment bête, dernière de bête et naïve. Je ne savais pas. N'a pas ça qui est confiance dans le bas qui Elvis a continué de la rendre ma bête. Moni. Nzokande, Nazaki vraiment nyoka. Et moi, je ne le savais pas. Les azoye pananga. Et yo comme ndenge ni na koti sa camera na otanga kombonité. Ouais. Na koti c'est na conversation. Parce que jour wana na solo le na vraiment mingo. Zo sentir vraiment que ça jour aya qui vraiment que non accomplir mission na ye. Zo mona. Cerveau na nge koma ki kotoka. Dans quel sens? Dans le sens où que non il y a solo na Elvis. Elvis a eu celle qui ngana za moi si mabe. Naza moi si niveau na été ngana nyoso nazo tianga ngona mutwe naza moi si niveau na été naza moi si mabe Rachel a moi si ko vanda na été après ça va pas mais qu'est-ce qu'on a bien osala bien ba seme ki nao toza bien donc le ba toza bien mais na mini choyo toza bien dans quel sens parce que yé ba conversation nyoso na épité le koni na sali hein. Peut-être réponse nangande na ipse ki na bina ko quitter Elvis te na lingaka ye ndi angoni sali ke non alobi bon lokola alobi bongo son à côté de la belle famille te osala ni Rachel ba osala nazo moniteur. Allô? Jésus. Ba demander les kebele. Nino. non ba so benga benganga awa Oui. nde sala ke non l'air a bengi ngai jour on a bando sala ménage entre temps nazo solo la naye na chaki bekouter Oui. Patrick il m'appelle boy to ko avancer te au monde ils ont perturbé nazo yo ka oluga azo solo la nanga l'air tozo solo la naye na bi là benginga azo isanga makambo ali bisinga c'était mama zela pardon non mon dieu ngamu na liboma ozomona na histoire parce que mobile tous les jours tozane awa bonjour au revoir ozomona ayebisanga eloko te ke non tala boye lokola se confier pa na yo ya kopesanga ba conseil ozoyisanga makambo nyonso ozoyebisanga oyo nakosenga nakotisa camarade na ngai comme ça c'est une amie à moi zane na ba réseau te eloko mo te ye muto aportelanga pour ma ba conseil c'est à lui vraiment que je me confie cette fille là pardon Rachel oui chouchou oui franchement nayebi ok, si je crois qu'on a un téléphone, micro, pardon, pour Rachel, pour Yurlo, pour avoir 5 matières. Ok, tout ok. Nde sikoyo, mamango, akomo yipsanga na tongo wana, non ça la ménage. Na bi téléphone à côté sa caméra, na sinon na yipsi vraiment maman za muto réseaux sociaux te et tout ça. O tenga lingi bat na bino ba réseaux sociaux te ngalbi Yé bébé dit na bino lingi bat réseaux sociaux te. Ngabi me caméra na ngape.
aza mutu ya réseaux sociaux te. Alobi nanga ok kotisa ye déplace sikoyo leto solo la na tindeli camarade nanga message na bi yo koloba te yo kanano omona parce que na omona ndie na makambo yo ngande naza parano omoni makambo ya zo ya oyebisa nga na olala na mobali na ndako certes nga pe na oyebisa mobali makambo naza nango te mobali pas oyebisa nga makambo naza nango te aza nango te mais pourquoi to se confier pas mama oyo yo kanano makambu mama o azoloba keno mobali nanga yebisi ye somona abi ok kamara nanga koti ayoki azoloba na ye alobi mama non na comprendre Rachel te eza fin du monde te parce que mobali ndazo yazo se plaindre boye pa nanga ki alingi Rachel te Rachel aza mwasi avi na ye te osomona Rachel aza mwasi avi na ye te Rachel aza boye te ngabi kamara nanga yebisi alobi mama wana bosololaki na Elvis abi oui to solola na ye so aza libanda omona vanda mutuka azobenga nga azosolola tozosolola na ye nde camarade na ngai yebisi nga pipe Rachel omoni soki moto alingi te baforsaka te oui mama yango nga mpe nayebisaki ye Rachel azolinga koyoka te parce que nga nde naosolola na papa Elvis likambo eza kaka yango nga si meme nga nakangi ye te ozomona si alobi keno ye osepela na nga te na mwasi ya niveau na ye te ndenge azoloba no wana ngai nakokanga ete déplace idée ye ya mama oyo alobi mais so monique naïbsi mama j'en peux plus parce que mutu nanga eza satiré mais si j'en peux plus mutu nanga eza satiré na makambo oyo zo yebisanga zomona mais lenga nazo linga na ya kovandisa mobali na lobela ye ya lobala nga non toza azolobana oh na kiti chouchou. Oh là. Na qui était chouchou. Qui a fait descendre les chouchous, chouchou merengue. Chouchou ok wapi. Chouchou zonga. Mboka la mone oye s'il te plaît bébé. Mettez la nga chouchou. Mboka chouchou ok wapi. Chouchou ok wapi mboka. Yema muta kiti. Oui, c'est comme si Yemoko a quitté parce que na luka na luki na moni été. Donc on a continué ko luka tinda demande. Ah, ok, mais on continue au luka. Wachete oyoka oui. nde mbala moko ye azoyebisanga jour ngo abenganga na kotisaki camarade nanga na conférence ndako moyebisanga oui Rachel yo pe na comprendre yo te comment yo okolingaka kozala na Elvis nga na oyebisa bamakambo ozoyebisanga nga na place nanga mobali oyo aya kolobaloba mingi boye mobali oyo aya kolobaloba mingi boye ngai vraiment pona ngai akomo pesa nga exemple ya mobali ne bazaki ne na kati ya ndako ozomona ndenge mobali na abimaki akendaki atiki mobali na abimi akei abando bomba bilamba ne so pe wapi yango na zoloba nanga apesa nga ba exemple ya bongo en fait nga binanga bime so moni kozo ko katinga se mama ezateke nazo ko kaye lisusu te dans le sens que non makambo yo ebisanga naza tellement saturé nga cerveau nanga eza na ebité choses ande ya batu nyonso to cerveau nanga eza saturé zomona na lingi vraiment na kata nanu appel oyo pona mekana ko réfléchir siko soko kati appel o réfléchir décision nini yango ozui zomona nese na bino parce que to solo li pe mingi oyebisinga pe mingi ozomona siko na ozolinga nazwa nanu Ah, Zambé bapele leki. Oh là 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 là. Bapele leki, pardon. Ah, ton vie, c'est compliqué.
bazo benga Jesus la etia aussi ça. Ah, tout tapoter la famille. Ouais. Zokanga Patrick, désolé, Oui, hein. Appel, nazo bloqué batinyo so ba benga parce que na pour ça appel te. Ouais. Nde sikoyo, tema solo li nanga tellement mingi. Moni. Zela, pardon, Zela. Patrick, on a un commentaire s'il te plaît, parce que ça. Beaucoup de commentaires, pardon, beaucoup de commentaires. Ouais, est-ce qu'on a une salle de bain? Nazo nika, non ça la vitre et tout ça. Né na koti camarade na l'air to solo li alobi. Ya oti nga ba message na salle alobi non. Je vois que cette dame c'est une diable en fait, moni. Comment même si vous solo na mobile a yebso que non, yo pesa moi si conseil mama kambo ya zo yebise ko matina niveau a yebiso ke botola e fongola. Est-ce que ya ye ko luka kimia to aye opelisa moto? Moni. E ngai mama e Rachel nga bandeko nanga nyoso tu basi babala ndeza boy so sana tata ndeko nanga moko na ngana pesa yo za mwasi malamu mona mboka yo na mboka oyo vraiment Elvis a chaste azana ngo et tout nanani nanana nazo yo kaika quand c'est maman il faut na kata parce que là je suis vraiment épuisée et tout ça mais oui pardon Rachel Rachel toujours un peu point très fort tu vois on a sur nous expliquer nous sur oh et ça les passe mingi oh ça les passe mingi kuyoka ba komba ba tumususu ko tuna kati ba komba ba belle famille oui comme moi franchement kotaki donc kuyoka parce que on a belle na komba belle famille na kotaki pourquoi na kati wana et banaki belle famille na so bandana bandi parce que komba Karine pesa na kati Rachel au moins na minute yo Vendre des airs et le bas la case va voir c'est bien des airs yo vous comprendre ça na au clair et le tinda que le baboué c'est que le baboué na ça clair en fait na clair merci tu vas dans la belle famille na comme côté comment la belle famille pas belle famille comme côté na carte c'est ça pour le autant belle famille quand tu qui mo kondoki ne na yokaki ye na yebité soit landela bango na réseaux sociaux je ne sais pas mona et ça jour moko boy parce que comme Karine peut se retrouver na carte. Oui. Moni. Soit l'andela ya franchou, na habité. Jour moko, ya franchou auto fête anniversaire ne kala mingite awa. Tozala ki na ye awa nanda ko pa na ngai. Bakamyo soto bando sala parce que c'est quelqu'un en fait parmi bango nyo soto mutu na bando kanga manaye vraiment ezaye. Moni. Ye a posé nga question. C'est leur franchou. Oh na moni ye na mona ki na ba na albi na mona ka yo mingi kana franchou et tout ça et c'est oui na za mingi na ya franchou et tout Nzambe na za mingi na ya franchou et puis a posé nga question ya franchou za ki ne jour anniversaire na ye alobi nanga na mona ki Karine a posté franchou zomona avant na toko mawana ye alobi nanga alobi franchement atuninga bazandenge nini pa na bango na tangela na bi franchement za mwana ya si je me trompe pas le quoi baza 8 franchement za mwana soki 5e de la famille moni atuninga âge na ye na yebisi âge na yebisa ka déjà âge na ye déjà bien avant lorsqu'o ayo ko fêter son anniversaire na ye alobi nanga alobi tellement tu as peu ba filtre mingi na éviter que ces attentir na ye ou pas au moni ma camarade na zaki na conférence azoyoka jour ya benga ngai na butu toujours na kindola le pa cousine nga akosinga lobi ke ba soigner na Elvis na téléphone nzoka nde ba soigner ki na Elvis te atinde nga na ba capture d'écran comme quoi na katelier lingala na ebise ke na okanga mwana nga suki ye Elvis azo benga nga zo loba nga lobi ke non mama yo muto zo sala yondo otindi Rachel aboya nga et tout ça na katelier téléphone yango na azobenga jour yango ezaki dimanche na bando sala live pas cousine nanga ya koti na live nanga wana des jours monique masolo belle famille eko bima ozomona et ça là vraiment que na bando solisa été lisusu depuis ba makambo moko ebimaka na ndako awa na ba ke nona chai vraiment na sordine na zoye na chai na kadena même si atindelinga message
na banda ko répondre et sauter et au sala que non un jour ba ki ko kutana ozonga Patrick parce que je suis en train de me rappeler ba au sala que ba ko kutana na Elvis et un jour moi oboye les 31 tozana ya franchou awa téléphone ils ont sonné ya Elvis na moni ke za ye mutazo bengi mama Bénédicte na c'est mama Bénédicte azo bengo à plusieurs reprises yambaye oh non yambaye ayo yamba mama Bénédicte maman wana Elvis alobine maman prière et les cas kindengini j'ai trouvé cet appel un peu louche en fait nabi muta bingo tout de suite maman prière et les cas kindengini na mona ka keno aza mobali aza el kambazo azo caché na chaki na muteki no ba bimana mama wana ngasi kona mutuna ngana lobaki ba okekutana mama wana ya baki kuna bakutana mama wana na bengi Elvis abenga na ba 16h tozana ya François na banda olamba oh tunanga na kutana nani ngabi nani oh na mama Bénédicte ngabi papa lobaka ki bozaki na ye rendez-vous ozomona donc en fait yo tout moi na Bénédicte mais ça kutana na Elville na isi na bi lobaka ke bokutani lobaka ke bozaki rendez-vous parce que kokutana na ye boye ya vandaka musika omoni yo tambola tout le temps za na voiture omona Elvis na nzela boye na métro boye okotikala omona été mais c'est beaucoup tani comment lobaka ke bozaki na rendez-vous là c'est quoi combien na ipsi ya franchement bi ya franchement omona nde Elvis azo parce que là na ipsi na bi lobaka bozaki na rendez-vous yo za kaka bongo et tout ça yana bango ayo kina isi ya franchement zo yo kaya franchement calmenga l'air ayena pourquoi parce que ipsi nga lobi nde na obima boye no yana ba canette parce que tu invita ki bato ya franchement comme bengazo c'est non ya kana ba canette et tout ça ngapi ya franchement yebise parce que na yebi mutu nanga ayo débarquer awa azane lo côté tala air lelo bakanga plutôt omoni on a zoyebise l'air a commis 15 minutes avant bonne année Nathalie Boitema pesinga kanda na lobi na bandu zelaka ayatana masanga en fait aye nangote nzokande mama wana na ebité so bando fêter pe bonne année pa na ye na ebité so pa vandela ki bonne année na ngata la ndengi ni zo s'est passé je ne sais pas so mona mbala moko Elvis aye to prier to gangi bonne année to prier à na chambre à côté sabatonné à groupe pour ba prier vite fait jour en prière ils allaient quitter et puis ba yo solo la maman Bénédicte makambango ba solo la qui moi je n'étais pas là zomona le 31 là j'étais pas là c'est le premier ou les deux qui ngai na quoi prendre que yé maman Bénédicte ba kutana kina Elvis parce que Elvis a yipsa qui maman Zamba tchakinga na motema fona pambola yo. Omoni. Selon le dur ya mama wana mama oyo. Alobi nanga, alobi. Parce que peut-être basolo na Elvis a dit que non maman déjà boye nandaku to lalité ti 5h du matin Rachel a sali scandale. Omona. Na ici maman ngabina sa scandale ndeni parce que sœur na ye aza awa. Na kosa la scandale te ser na yo ko benga ser na yo tuni natikala kosa la scandale moko te nazaki ndeka na kanda parce que là na continue ko somba masana kanisi on dirait ba azolo ba makamu nanga ndi na pse ko lo ba makamu nanga te ndi ya franchement calmenga lo bino azolo ba makamu na te to solo la makamu mususu to zape to vandi pe wana to seki et tout ça to vandi ko pambola na ko pambola comprendre te ko pambola non parce que là bazo sambela na butu Elvis a ebisi ya lobi maman nzamba chinga na motema il faut na pambola yo zomona nde place bango bakinda kokuta na po apambola ye apesa ye mbongo apa mola mbongo ye via kabila mama wala to mala kabila kabila ye mbongo ozomona via kabila mama wala kabila Bénédicte oui mama pasteur akabila Bénédicte des jours on m'appelle et les 31 wana kande na waye bisayo za les 31 wana nde na waye bisayo kina mona ki azombenga abenga qui est 2 fois nzokande bazaki na rendez-vous ndeye siko ngana prendre na munoko Elvis te na prendre na munoko mama oyo la famille de tapoter comme quoi ngai na vandaki parce que maman elle a beninga tikela nga audio azo finganga na audio onga na yoka kite parce que na chaki na kadena ozomona donc en fait vraiment makambo comme na réseau et même da banda calendar oui yoka nazo koma jour on a bonne année là on a betté solo na bonne année les deux wana maman on a l'air peut-être Elvis a qui ko yebise que no scandale bimaki na ndaku et tout ça pour na poye de maman na zwa ki audio abik na kota écoute na conférence nan de konaye
ozomona nakota na conférence na ndeko na ye mpe makambo ndeko na ye alobaki mpo na yo. Je pense que cette famille là basali nini balingako te ozomona ndeko yango ya Elvis ye azoloba wana ndeko yango ya Elvis nazoloba wana nayebi ye très bien. Lere ye mama oyo abengi nga le nazie pa cousine na ngai nalalaki pa cousine Elvis atikala na kati ya ndako naza na live lere na sisi live ezokanda bandolandela live nanga azozwa ba live nanga aokata baparti azotindela Elvis comme quoi nayebisaki yo nini mwasi na kopete câble yoka makambo azoloba kuna et tout ça or que Elvis aza na live nanga abanda kotala azoya kochauffe Elvis comme quoi kinga naoloba makambo ya Elvis na live naza na live yango na enregistraki yango nayebisaki yo mwana kopete ye wana kuna aosala live et tout ça nga bime na live nalobi na ngelo moko te naobeta masolo ya fille moko boye abimaki ke nga nalala na mibali nabetaka mibali ba chance et tout ça ndenge mpe na ye nalobi fille yana akozala mpe na raison bato mosusu bayaka na bavi na biso mpo babenda biso chance tala nayeba avant nakutana na Elvis nakutana na mundele moko boye ya mbongo et tout ça jour amona nga na croix na nga na kingo wana makambo naoloba na live jour amona nga na croix na nga na kingo mundele wana abando kabila nga bambongo ebele chilelo mundele akima bref nde jour abengaka na live nzoka nde bauti oswana na Elvis awa nga nayebaki te abito swani na Elvis makasi azokatela mangala ya mona nga kamara na ye ya kotelema na baleki na nga ya mibali ozomona ye kutu mutu aza illettré boye même bible azokoka kotanga te omoni. Ok Rachel, so kombo ya Karine ekoti ndenge nini? Kombo ya Karine ekoti ndenge nini? Kombo ya Karine ekoti ndenge nini papa? Pardon Zela, yoki kote ya nini bilamba so leta Karine bilamba na nini Elvino na Karine do poster oui yango na olinga na loba na yebi nyoso na yokaki nyoso wana. Kombo ya Karine ekoti comment? Ye abandi nanga. Rachel, wana je mets ma main à couper. Fais très attention na Karine. Nabi asali nini. Na oke ki papa Elvis apesi nga ba rapport na yo jour olambela ki epondu okenda kotikele na hotel. Ozomona? C'est maman. Oui. Nalamba ka pondu. Pardon, pour moi sukati volume dana ko. Nalamba ka pondu jour Karine ayaki na ndako nalamba ki pondu nalamba ki na mipanzi na proposa ki ye Loba. Oui, na proposa ki Karine soka olia lobi na uti voyage na lembi. Parce que nga na eba pete Karine oya awa ba si prendre nga na vandika bona monika ba bimi omoni. Nde abi mutu aye fona lamba et tout ça na bina salele mipanzi na tumbele mipanzi albite lokwa na ozala na hotel yela nango na hotel lokwa pe nazaki pona latisa ye nde na mekisaki babilamba jour wana parce que ye vraiment yaki na ide na latisa ye te abi non mama Rachel tata Rachel na yeli émission et tout ça na tuni ngabi yaya olata ndenge nini ozomona abi te na olata robe ngabi te yaya na mekiso bilamba oza déjà na boutique awa to meka comme ça o esimba yo olati de bo mona ki pe na lati ya Karine a proposé a sepela ki pe nango alati na tongo nango na repasser bilamba c'est mon travail en fait moni parce que na olinga te bilamba na Atsuma kito azaki ofele te bilamba o na lati sakié ngam na pesa ki parce que c'était contre pub. Ouais, OK. Oui. Okay. Ndenge zalaka c'était Allô? Oui. C'était contre Bala moko Ouais, l'air na qui c'est bon. Makambo wana mawana pa. Oui, yango na komi pardon désolé batu ba benga benganga. Rachel, Rachel. Oui. Ngai atake noko na lobi boy. Pardon. Atake noko na lobi boy. Pardon. Na lobi boy. Yo kanga atake noko pato yoki voice ya yo ezala kama Karine na kati
ma belle famille. Mais on a expliqué makambo Karine te. Yo tuninga makambo Karine parce que yo on a zo expliqué pour oye ba place ni parce que yo ki voit na lo ba makambo Karine. OK. Et puis so bozo comprendre le bi kombo Karine ekoti comment. Ya on a na s'expliquer pour boye ba kombo Karine ekoti comment na masolo oyo. Oui. Parce que sozo katanga moye boye ba vérité pourquoi na lo ba ki kombo Karine bokoye ba te so katinga. OK, lova. Là, na yeko kende na nini oyo parce que Elvis on tapé ça qui maman au rapport à lobi que non Rachel tala kutunde akendo lambela alambeli Karine akeko tikele na nini na hotel mengai alambi fufute akei alambeli nga fufute ngabi ah mama na tia kakie azolala lokwa azaki na rendez-vous na Karine na 11h na baluseli fufu vite fait parce que ngate olamba fufu ebele ko tikango wana po ya kokoma malili omoni na baluseli fufu vite fait na ko tikela Karine mais na yeba teke Karine akozwanga temps omoni le na komi pe wana Karine isinga non tata Rachel zelanga tokende tina studio ya Mige comme ça oya ozonga na yeba teke studio ya Mige za pembeni na ngai de na ina komi wana toketi asali émission na ende bomona kina basaisa ye tout ça na Châtelet to yoko koma pe na studio na tika Elvis na bana na ndako là na komi wana na mwa ki Elvis azaki vraiment ya ose platé na benga ke parce que na yise na bike non Karine alobi na nga na tika ye tina studio tuko maman pourquoi tangela nga kombo Karine parce que ya yipsinga lobi ke na sala attention na Karine parce que papa yipsinga lobi ke non jour na tika ki enzala OK yo lambeli Karine biloko eloko nga na kosenga yo sala très attention na Karine parce que nga na omo na clarté na Elvis. Parce que on est baby à moi. Oui. Na omo na clair na za mukolo, na sali vie. Omoni, na sala vie na bato minene et tout ça. Zala mukolo ndenga place na vandi na zo expliquer ye. Ese na lobi nga Elvis na Karine yebi bango leloté. Zomona. Karine a bandi ko poster Elvis leloté. Et eloko sikoyo bon Elvis na bando sambela te na bando zongo normal on a minute ndenga komo sambela boye na bisa ki Elvis na isi na belo kwa batu bayebi ki na page na yo ochaka mabondele tout ça diminue un peu Karine a postaka yo parce que ezo sala bien te omoni wana nga na Elvis na solo na Elvis ezo sala bien te parce que ceux qui Karine a posté tout le temps batu bayo quand ça peut-être que Elvis aza na nzela nini tozo comprendre te. En fait, Rachel son a katioté zala tout droit tu vois, mais c'est pas que maman na monsieur da pende na bien na mboka, na bien na chouchou to zala bien. Mais surtout so oui ça va comme ko ça ma bien na mutema ki c'est là que bala ki zale kenge na mboka, zale kenge na chouchou, zale kenge na Karine. So na esprit d'irrité na ko sopana. De fois que maman na isenga bongo yo mona ki na banga ki na ko na sopana ki senga na loba ona senga na loba oui ya wana lobi te ya wana lobi parce que ye azo yebisanga lobi ke non même Karine wana ye ce qui likambo komi parce que ngana zo mona ndiro zo banga Karine comme quoi que non ayo ko afficher na ba réseaux sociaux yeba ke Elvis ndaza na bien protégé na ba Karine ozo mona aza bien protégé na ba Karine na ba Revino omoni yeba ke makambu no nyonso tu eza déjà na maboko na bango moninga bi mama makambu na abika ba makambu na ngozo lo bananki oza mwasi mabe tout ça parce que Elvis ndeza wana ye alingi trop ba côté la kai parce que ye pa bando linganga na côté la ye omoni mais loko nga na kosengo sala très attention na Karine ngabi moyen na sala attention na Karine ezate non sala attention na Karine te parce que na yebi Karine na Elvis leloté ozomona na ndenge babanda s'afficher soki Karine lelo abimi alo bana batuke no akushaki na Elvis bokobo yango te parce que to mona ki bango na hotel basala ki ba vidéo azotindelanga ba vidéo nyonso wana nde Karine lera yaki bazana Elvis na kati hotel lera Elvis abando ki kotala un hôtel ozomona déplacer na lobi la kaotala mona za la tele ndenga na lobi maman oyo abi maman nga moi je prie Dieu imagine so muto ayi asol likambo yipso kanga na miso to sambila nzamba peso kimia ozomona kanga miso to sambila nzamba peso kimia. Dans l'essence là en fait je suis désolé je serai il faut na rectifier ici comme encore Rachel Ocholoba je suis désolé nangina tout na ka question moko très simple est-ce que Karine déjà foutayo 500 € pour na chemise pantalon na sac question nanga ka yango na pour lobike obana ko pese bilamba en échange ya publicité. Est-ce que Karine déjà foutayo 500 € pour na chemise pantalon na sac? Karine a foutanga 500 € pour na sac. Yongo na ucholo ba awa.
pona saki aye avandi na ndako jour alinga kende nga na obongisele biloko aye apesi nga alinga kutu mutu atindela ngango na PayPal ozoyoka nde apesi ngango j'ai même la vidéo que j'ai filmé nde na lakisi Elvis ngabi omoni musala nangi efuti 500 na benga soki kamana efuti nga 500 nazo sepela ngabi la baronne merci beaucoup il fallait quand même inclure yango na kati si nalinga na inclure yango parce que voilà bilamba ngande na pesi Karine contre publicité parce que nayebi ke na ngana zo ba client na sima nango c'est comme je fais avec tout le monde donc Karine a payé Karine a foutu 500 euros pour Karine a foutu 500 euros quand je te dis 500 euros a foutu zaki ya bilamba te. Merci. Elle m'a acheté un sac. N'habitez sans comprendre. Karine a foutu un sac. Rectifié parce que tant on a pour ça la composition donc à ça les publicités. Non, peut-être ma façon de parler de beaucoup comprendre qui bien té. Yango na lobby. Oui, yango na lobby na yoki. Na yebisa ki même ke a futanga 500 euros cash. Mais c'est Karine na mbongo abi 500 euros cash a futinga. Omoni. Yesi ko a continuer na makambu ya Karine na Evi. Ozoka a continuer makambo Karine na Evi comme quoi ya yebi ser na ye o azobima na Evi na ndako na ser na ye o ayaka ko lambela ye. Ayaka ko lambela Evi et pas na ye. Ser na ye tellement ko kaka musala te. Ayaka et pas maman oyo alambela Evi bazana ba vidéo ya Evi nde ya Evi donc atambola ka mutakala na ndako mwana mwasi wana soki alinga sambwisa Karine akosambwisa Karine ozomona yende amemelinga masolo ya Karine ndenga il a expliqué comment moi je suis avec Karine. C'est là où elle m'a dit que non, tu dois faire très attention parce que papa Elvis pe na mon éclairté. Jour où Karine a sali live azolo ba que non Rachel sopendenge nini wana. Ye azalaki wana. So atanga kutu kombo na ngate. Alors ben na yebisa ki makambo yo ekende musika parce que ye kaka so moninga na live na lo ba likambo aya yebisi Elvis alobi que non moi sino kuna zo péter câble. So moni Karine aza na live azolo ba makambo ayelinga alobi na yebisa ki yo mobile na yo te cache quelque chose. Merci beaucoup. Merci.